Merci Mingi Nabandeko vous allez kolanda biso sur la 3W radio télévision du solo na pesi mbote na ba congolais pe ba congolaises nyosto. Pe merci Nabandeko ba mesana kolanda biso sur RDC Congo Info. Kuna epayende kona ngai César Ngadi na pesi bino mbote. Vraiment ils allaient toujours yabino DSV Diana sur le foot de vous pertale. Mopanzi sango ndenge tomesana koloba. Vraiment na pesi ba félicitations et belé na ba combattant ya France na musala basali marche kitoko. Félicitations, vraiment on est toujours ensemble. Na pesi ba félicitations na ba combattant Afrique du Sud nyo surtout. Musala malamu oyo usali na katina mboka ya Afrique du Sud. Bah, félicitations, courage toujours, on est ensemble. Na pesi bambote na bande konangai oyo bafandi na kat na mboka Belgique na pesi bino bambote ya trop na lingi bino. Regret na ngai DSV pe ba congolais. To lingi tozala lisanga. Lisanga cela veut dire que non ceux qui tozali bomoko nde Hippolyte Kanambe toko foutre dehors. Mais ceux qui sont allés dans la division de Hippolyte Kanambe à 45 ans na pouvoir. Na sengi na bande konangai ya Belgique et sika oyo moi nungu ezali tomeka kozala ensemble ou bien chaque bateau bazana ba parti na bango mais bazana ba groupe na bango mais tozala toujours ensemble. Nakosenga na bande konanga ba congolais pe ba congolaises ba combattants pe ba combattantes oyo bomesana kolanda biso boka biso chaque fois bitumba na biso oyo nakati na diaspora topekisi miziki tozobeta bato awa nakati na Europe do tosali yango trop résultat nini oyo biso tozwi ya kobetaka bato nakati na Europe kobetaka ba musiciens na kati na Europe résultat nini tozwi ba musiciens baza koya kobeta concert awa te oui c'est bien ba emelaki mopaya kobeta bato awa mais bande ko na ngai lelo oyo combat intelligent ebimi moana combat intelligent est-ce que toko continuer na combat ya kobetaka bato kaka pamba pamba ya kobetaka bato bande ko obozali kolanda ngai nazali contre na ba agression oyo bato bazali kobeta surtout agression oyo salami na kati na mboka France oyo ba agresser Odombo ezali vraiment malamu te bandeko oyo bozali kolanda ngai lelo soki Hippolyte Kanambe ayoki biso na biso tozali kobunda biso na biso tozali kobetana ezali vraiment eloko moko ya malamu te mais soki lelo moninga asali moi erreur to a dérapé ezali malamu te ya kobetaka moninga to ya kokutanaka na eta monyosto kobetaka eza malamu te tolingi bandeko na ngai ba congolais tokoma na mwa maturité tolingi tokoma na esprit ya kosala ba débat contradictoire. Alors peuple congolais alingi débat contradictoire te peuple congolais alingi chanson otobengi lokola chanson dans les églises. Alors ndeko tolingi ba point de vue abatute. Alors politique otozo sala biso ba combattant biso bana diaspora tolingi débattre tolingi dialogue te tolingi ko solola te tolingi organisation te. Alors est-ce que tu peux aboutir sans dialogue? Attends moi sina ndako so fandi na dialogue ezali te peut-être moi so na ko fanda te. Tozwa nanu esprit ya dialogue ya ko solola. Tozwa esprit ya ko débattre. Ata moninga azali na point de vue moko na yote mais il faut koyoka ye a lobby yo répondre ye. Alors congolais combattant tolingi débattre tolingi kaka ba fausse accusation ye kuna lembongo ye kuna collabo tozali premier na ba injure donc ce côté na Facebook pe otali na ba YouTube tozali premier pe champion na kofinga moto mususu yebi ete po kaka bozali même idée te même pensée te
idée na yo yo par exemple ndeko oyo ozali moto akofinga ndeko oyo ozali moto komaka kaka basalite mais ngai DSV na kozala même idée na yo te na kozala même pensée na yo te yango toloba na kati na radio lisolo on reçoit tout le monde to ya ko débattre soki ozali na idée na yo ya kopesa na bandeko nde tokoyoka yo voilà débat ezalaka ndenge wana bandeko nanga bakongolais bakongolaise donc eloko tozali kosala na bafacebook eloko tozali kosala na bafacebook eloko tozali kosala na bayoutube ezali koaboutir na rien d'où ezali kozongisa biso kaka nsima nayebi eti makambo oyo nazali koloba na mesana toujours na kofinga na mesana toujours na koseka mais bandeko oyo bokontinue toujours kokoma babétise na bino bokontinue toujours koseka na bino mais bozali kopesa chance na Hippolyte Kanambe plus 45 ans azala na pouvoir wana lelo biso bakongolais tolingaka kopesa exemple Égypte Tunisie mokolo nini bapays mosusu mpe kopesa exemple ya Congo biso kaka bomoni na Égypte kuna mokolo nini mpe bapays mosusu bakoloba ke bomoni bakongolais kuna tozali champion ya kosala bafilmage na bayoutube kotia na basite tozali bato oyo tozali koloba ya trop mais eloko moko te mais pourquoi tokozala peuple moko trop bavard mais tandis que tozosala eloko moko te bandeko na ngai soki tozali unité tozali kaka bato na bafausse accusation moninga lobi eloko oyo bozali na ye contraire te oyo esepelisi yo te Congolais alingi to loba kaka ba chanson oyo ekosepelisa tout le monde na matoyi nga nazali contre bato oyo baza koagresse odombo nazali contre na yango mpe nasengi na bakombatant nyonso tu tozala uni tokóma sikoyo na badébat ozali na idée na yo yaka na radio lisolo yaka to débattre yango pesa bapoint de vue na yo okoyoka mpe baargument na yo mais kobeta kofinga bato eza koaboutir na rien eza kozongisa biso est-ce que peuple égyptien oyo lelo atelemi mpona bayoutube oyo bango basala atelemi mpona kobeta bato na poto non alors komba na biso tobeti tosali tout mais tomoni kaka Hippolyte Kanambe aza na pouvoir alors ndeko nanga bakongolais mpe bakongolaise tosorganize biso nyonso tout tosala balobbying oyo ya makasi tosala baorganisation oyo ya makasi mpo tobengana mopaya na kati na mboka na biso mais soki tozokontinue kaka ye kuna mbongo ekoyi 60 000 ekoyi na Liège ekoyi na Bruxelles eza na bafausse accusation mais congolais azwaka kaka eloko oyo ayebi te agravese yango mpe atyango na internet bato bandemie bandeko mopaya to moto akoya kaka mpona kodivise mais soki tozali uni nde mboka na biso ekokende liboso bandeko na ngai lelo bitumba na biso ezali lisusu awa na kati na Europe te parce que bapoliticien nyonso tu bayaka na bango na poto tomonaka kobeta ezalaka pe te mais soki musicien ye mbangu olandi kobeta alors tolingi dialogue te eza malamu te mais bandeko na nga na koyebisa bino eloko oyo ezali malamu tokoki kosala ke tosorganize très bien na organisation na biso awa nde tokosala balobbying oyo tokoki koloba ngo na kati na baradio to na kati na bainternet te nde tokobengana bapaya nyonso oyo bazali na kati na mboka na biso peuple congolais congolaise tolingana tolongola makambo ya kofingana tolongola makambo wana bafaux video bafausse accusation eza koaboutir na rien Égypte kuna esali tomoni bavideo na bango te pourquoi tokozwa ndakisa Égypte mais ya Congo bato bakoki kozwa te yango nazali kosenga na peuple congolais nyonso tu oyo ozali kolandanga partout dans le monde entier tokomi presque à la fin alors tosorganize tozala na esprit ya débat contradictoire toyokaka mpe bapoint de vue ya bandeko misusu bandeko mpe bayokaka oyo ya biso nde tokokende soki lelo biso tolingi koyoka point de vue ya bandeko misusu te tolingi kosolola te alors d'autre part
tozaba dictateur lelo pe biso tokozwa pouvoir tokozala na dialogue te tokosola na bato te tokozala plus que bato baza na pouvoir alors bandeko na ngai bacongolais bacongolaise tosorganize tozala na bolingo mpo tobengana mopaya wana oyo azali na kati na mboka na biso tofutre dehors nde na liboke moko tokozala malamu soki ndeko alobi mabe yo ndeko ozali kolanda video oyo zwa telefone benga ndeko na yo yebisa ye ndeko na ngai nalandaki message na yo mais tala olobaki mabe esengelaki oloba boye boye me bandeko na ngai okobenga ndeko te yo wana okani obandi kokoma bafaux déclaration en tout cas nga vraiment nazali kokondane na bato bazali koagrese bato baagrese odombo nazali kokondane bango en tout cas ndeko aza pe motu oyo abundaka alors totika biloko wana toluka pe kosolola eozala malamu bandeko nyonso oyo bokolanda message oyo nayebi ke motu ya peuple congolais eza lisusu normal te congolais akomi koraisonner à travers pourquoi trop de makambo na mitu na biso tozoyeba nzela nini tokoki kokende te ekomi na biso olie tobundela mboka na biso olie tosorganize bacongolais tolingi organisation te mais tolingi bafausse accusation congolais alembongo bapesi ye boye charge boye biloko tolingi baingire yango mpe ezali koaboutir te ndeko na ngai congolais lisolo ya lisoloise mokili oyo mobimba tokoki kosala 48 000 marche na kati na Europe Hippolyte Kanambe akokende te mais banombre ya bamarche oyo tozosala na Europe soki ezalaki fulu ya bacongolais wana ke na kati na Congo totelemeli ye mpe balobingi eza na se na biso boyebaka ke vuli ou pas Hippolyte Kanambe alingi akokende combien de marche oyo tosali awa oyo mindele bayokeli biso ke Hippolyte Kanambe balongola ye mais soki bamarche eza mabe te ezali malamu tozali kosala yango mais toprépare par conséquence ke non mopaya wana akende. Merci na bandeko nyonso oyo bolandaki biso sur la trofe W Radio Télévision Lisolo. Merci bandeko oyo pe bokolanda biso sur RDC Info Congo kuna epai ya ndeko na ngai César Ngadi. Vraiment eloko nasengela bino bolingo ezala kati na biso nde tokosala misala ya malamu. Mais soki tozali na bolingo te tokozala kaka kolabo kofingana insulte devant bandeko na ngai bacongolais devant peuple congolais yango nde komi richesse na biso okomona tata monene kokoma babétise na base ya baachate na bafacebook yango nde richesse ya peuple congolais tobosani bit na biso tobosani objectif na biso ekomi accuser les gens objectif na biso ekomi kobeta bacombattant objectif na biso tobosani ke pays na biso ezali occupé bandeko oyo bozali kolanda ngai na minute oyo napesi bino mbote nalingi bino nasepelaka mingi ndenge bofingaka parce que esalaka bien mpo bozalaka mal éduqué moto azali mal éduqué mal appris arme na ye ezali kaka injure mais moto azali un homme bien cultivé vraiment azalaka na bainjure te mais aobservaka makambo bandeko baza koloba soki ayaki ezali malamu te akozwa telefone abengi mais moto oyo bakolisa ye na ndenge ya buzoba na ndenge ya mabe arme na ye ezali kaka mafinga alors nakosepela lisusu na bato bazali mal éduqué mal appris mafinga na bino yango nde tokolonga Congo ezalaki toujours ya bino DSV Diana Sofoto de Wuppertal natiki bino nde tokutani mbote na mama Solange oyo akambaki biso na côté filmage merci bye bye.